Ya Simba. Ouais, na groupe Simba to jouer ngona ya sila. Ko jouer ka pembeni ya Beckham o fula mara. Talaka Beckham. Po atokangine photo muto tala ne kutu yote muto okota tala Beckham. To jouer na Beckham et to jouer na Papa Alain ezaki première eloko ba pesanga chance na Simba pe na joueur principal. Nazaka moi moko Ya Simba. Principal. Nazaka moi moko Ya Simba. Ouais, na groupe Simba to. Adinde ezabo Gomez azo gagner toujours comparer Gomez na Sila. Gomez azo gagner pour anini. Soki Sila a joué ba rôle principal na kati ya Simba na groupe Simba. Gomez pe a nini? A joué pe rôle principal. Bazara égalité. Plus match. Yoka baza égalité puis ba jouer bango nyonso tuka ndenge moko mutaza na rôle exceptionnel azate. De 1 bango na Sila bazaki lokola ba collègue de travail na groupe Simba. Akuti Sila est né ancienne akuti ye na succès na et puis akuti ye na makambo nde tolobaka ya kiazana mutasika mais ba pesi opportunité à un rôle principal pembeni ya Sila. Donc c'est-à-dire Messi aza Cristiano azali Mbappé aza mais joueur moi boy aye kaka dans le néant à l'équipe bino nyonso a commis principal bozo yebate makambo bozo sala. Donc bozo yebate makambo bozo sikoyo ngala tuni na yo Jérémy yebisanga film ni no joueur rôle principal ba répondre directement kaka et puis yemo bamona ba zoba donc Gomez c'est que apesa na Simba parce que ça la rôle principal. Voilà. Donc poser ba réponse. Donc close donc Boya li sous-souté si j'ai aucun siko. Gomez aze lo côté na Simba te aze loko donc pour na sujet oyo en tout cas tokangi awa approuva que aya place mama Silaza mama Belvi aza mama Ursula aza ba mama Milo baza ba mama Moseka baza ba papa wana minene baza et puis azur rôle principal. Vous voyez comment bozo la sa grandeur ya mwana mwasio. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci Bandeko Balandi à Sarato la télévision, Bandeko Balandi à Top Media Télévision. Soyez le bienvenu. Il est temps de vous informer où est la droit nabino, devoir nabiso. Internet ezokopela moto epeli lisusu moto eziki ekei ezongi bakomi kotia siko essence likolo ya essence. Mais nani azokozika nani azokozwa problème likolo ya moto bazokopelisa na kati ya internet entre les familles, entre les acteurs, entre la communauté, entre de personnes oyo bazali pe na basi bana mebali bandeko ba audio mususu ya somo euti kobima kaka nde toza awa ezokotambola na ba réseaux sociaux ya grave na kanisi na attaque nanga boyoki extrait moi ntuaka temps fort ya mokie ya ba audio boyoki pe lisolo ya fan révolté oyo tocheli bino vidéo ya Gomez nani aye kobimisa vidéo ya Gomez lokola fan révolté bana groupe Simba bino nyonso en tout cas lelo to solo na bino parce que moko na yokaki azobenga papa lombe papa yaka kofana na katika tokola muninga na ye lokola mwana classe na bango lokola master na ye moko boy bana Simba il est temps et les comédiens congolais il est temps de comprendre quelque chose les choses est commis trop grave. Maintenant ça touche à la nation congolaise ça touche disons j'allais dire ça touche na secteur ya cinéma ya Congo à cause des individus oyo bazali animés na mauvaise foi. Bandeko bo pesa biso pena temps bo pesa biso temps parce que awa ndeto luka mweto sala analyse oyo justement pour vous aider à comprendre quelque chose. Vous savez aujourd'hui ce qui se passe là actuellement. Peut-être il y a certaines personnes bazo comme on a grandeur nangote ezali ko bebisa image ya République démocratique du Congo sur le plan international na o etali lokola ba industrie cinématographique parce que biso na Afrique industrie moko ekoki ko samba pour tous les Africains ezali Nollywood si aujourd'hui déjà casier judiciaire ya ba acteur na ba actrice ya Congo et baby na Nollywood yeba ke bokoti na zone rouge en voulant manifester motema mabe pour détruire les autres bozo ko détruire toute une nation to solana bino awa noko fongola tozali na mama Sarato la
yende to sala analyse oyo. Bandeko, balandi, ya famille Libota. Je le fais comme d'habitude. Rendez-vous ezaka moko. Nakati ya Belleville Télévision. Film pesa moko. O tozo kolanda actuellement. Sur 1700 films. O déjà si ekota. Tobaki si lisusu film mususu na Kombo. Il y a Mia Madre. C'est le film que les Congolais bazali censé ya kolanda, ya ko partager, ya ko zwa message au ezana katiwana et servir la communauté congolaise et servir na ba voisins, ba voisines et traverser pe ba frontières. Ezali film ya maman Belleville Kondi. Nous faisons sa promotion. C'est pareil na maman Ursule Pechanga. Ndenge to kobando ça la promotion na ye awa ya Sarah, le titre c'est le fils de ma mère ou bien le fils de mon père. Le fils de mon père. Le fils de mon père. La fille de son père. La fille de son père. Tozali na ba titre ebele awa. Les filles de son père. Nyon soka to mélanger. Ya maman Ursule Pechanga. Les filles de mon père. Voilà. Eza awa. To kosala ngo. Les filles de mon père. Nyon so wana. To kosala la promotion nango awa. Une façon ya ko valoriser encore une fois ba vedette na biso, ba maman na ba papa na biso ba osala mosala o. Ndakisa pe maman Dinana, bien que elle est malade hein. Ouais, elle bonne est guérison maman. J'étais salima Didi. Donc voilà, to ba promotion na déjà, ba information na déjà to pesa kandeti bo film na carte sur table. O ezokoya biso a to ça la promotion nango une façon ya ko accompagner bande ko na biso to ko beta na bino masolo wana nyonso mais rendez-vous bo kino ko s'abonner diso massivement dans Belleville Télévision. Mesdames et messieurs, maman Bijou Ketani. Sans oublier Pape Chalov bo kende pe bo s'abonner na chaîne officielle ya Ursule Pechanga na tchaka lien na communauté na komi ko tchape lien na ba commentaire parce que ba bon biso ya. Très bien. To tikela iba na espace ba sakana. En tout cas, Mukolo masolo azozonga. En tout cas, nous devons se soutenir nous les Congolais et ça quelque chose de bien. Maman Bijou Ketani, merci beaucoup maman. Maman Zozo, papa Noema Vakala Nzinga, papa Jean-Pascal Leka, maman Deborah Lubanda, maman Yvette Mbangu, maman Emilie Setimainga, Berthe Konde à Louis Mensara, Ndengenini, Azoyo Kanate, Mbongo propre depuis Montréal, na Canada, l'infirmier clinicien, Tata Poe Fapekato, Jenny Bet industriel, Sarah, Ozotalanga Bongo Pouanini, Tikana Pesa, président Bébé Mbote, maman Nathalie Nana Moussibou, Angelos Karouan, Fatou Dokonti, Makia Lakumba, Madeline Aketa, Wana Ba Oyo. Yoka kolela ya ba abakuki. Tadi elengeza te. Aou! Ah oui, ça te. Ce sont des choses Oyo. Biso photo lukwa moyen to solo na bino lelo. Mama Sarah Mbote. Mbote tadi mbote na ba déconner so pour la biso de partout dans le monde. I love it. He's here. You is loving is here. Yes, I loving is my best friend. Is I love his family Bota. Yeah. I love it. Is Peshalov. Yes. I love it. Is Mama Doudou. Doudou Dinana. Yeah, yes. Doudou is Mama Doudou. English. Doudou is English. Yes. Come Mama on. Doudou. Yes, come on. I love it. Is Sarah Masiala. Yeah, come on. I love it. Is meilleur fan. Yes. I love it. I love so much. No, so much. I love it. I love it. Yet. I love it for insensate. Me, I not like it. Insensate, not like it. Yes. Insensate. Yeah, not no like pitbull. It. Pitbull, insensate, not like it. Yeah, not like it because I pray in is conscience. I like it. See, not praying in conscience. I not like it. Yes. Voilà. Yes. Is very good, very. You speak his ear for Walter. Yes, me I speaking is Walter because I coming is molo. I morning Walter is fast. I parling is Walter. I speaking. I quoting is ideology. I comprehend.
I parling is Walter. Yeah, I parling is Walter face to face. Walter. Face to face. Face to face. Hein? Your baby sing is Monoko. Face to face. Walter is regarde is me. I parling now. Walter. Good morning. You know parling is good. Parling is baby sing is Monokos. Yeah, me I baby sing is Monoko is parling is face. Beaucoup no petit I baby sing is Monoko is good. Yes, I baby sing is Monoko is parling is Walter. Walter I morning is here en face I parling to face to face. Walter is face to face. Yes. I parling is Walter. Walter. Good morning. What is the talk? No, I posing is I saluting is here. What is good morning? Good. I respond is me. Good. Is me is Walter. Good morning, Walter. Good morning. Yeah. I come from to Kinshasa. DRC Congo. Yes. Congo. I coming is parling. Democratic. I parling is here because my community is my community is rempli is instance is peaceful. In peaceful I hanging I bending parting is here is détruire is a community. Allez, Walter, bon, on va faire ça après. Voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça que nous allons commencer avec notre émission. Oh, Mama Saratola, nazo lingana no tozwana no petite transition oyo. Je suis à Chilabisango et puis on se retrouve tout justement après la transition oyo, il y a Gomez. Il y a Simba. Ouais, na groupe Simba to jouer ngona ya sila. Ko jouer ka pembeni ya Bekam au fula mara. Talaka Bekam. Po atoka ngine photo muto tala ne kutu yote muto kotara tala Bekam. To jouer na Bekam et to jouer na Papa Alain ezaki première eloko ba pesanga chance na Simba pe na joueur principal. Nazaka moi moko ya Simba principal. Nazaka moi moko ya Simba. Ouais, na groupe Simba. Voilà, merci mesdames et messieurs. Nakanisi Bouti Kolandawana, Ezali Gomez, fan révolté, selon les Abakouk. En tout cas, vous êtes très forts, mes frères et sœurs. Nzambe apambola bino bozo sala bena musala ya mutema mabe na ndenge pena. Zong sa toza biso mibale na plateau. En tout cas, bozo sala bena musala ya mutema mabe na ndenge pena donc c'est nata normal. So comme il y a ba vidéo boye. On appelle na ke pundola na ela bango place ici là a okumisa pechanga. Na tapis rouge. Sortie officielle. Mukala penzazi. Mukala. Na yebisio ke batunya stu bazara ba fan révolté. Phrase wana banda fallait abimisa ngo batebele ba oloba na ba ben sensé ba yebi signification même pas ya fan révolté. Et puis il paraît que Babiloko ezobimana kati ya groupe Simba. D'abord, yo analyse nini okoki ko sala lelo Gomez qui parle que lorsque le venu loba bien za groupe Simba te ba tanga kombo na bana ya groupe Simba mais bana kombo mo ya mboka boy ya à part wana ba so na groupe espace Kokambala yoka kombo compliqué espace Kokambala nde bisika banzungu ebele ekenda na kolamba makuna. En tout cas au départ avant tout kota pena na analyse na mino je vous signale. Vous ne cherchez pas à détruire la vie de Gomez professionnellement. Bozo luka ko détruire maman Ursule Pechangate, mais bozo luka ko détruire secteur ya cinéma ya Congo. Pour na ko luka juste ko défendre une seule personne et tout en faisant l'hypocrisie parce que bozali na ba intérêt na bino peut-être pas ya maman si là 150 ne makam. Bozoko bosana ke o bozoko sala bozoko tia même maman si là en cause. C'est notre maman biso awa ton a problème na été to finga ye awa te. Nous faisons des analyses. Mais ce que vous faites là ezoko laksama suffisamment niveau ya mutema mabe jalousie pro max. Aujourd'hui
ceux qui bakangi ba porte ba okangelaka Gomez te ba okangelaka Ursule Pechanga te, ça sera Congo Mobimba. Et c'est que vous oubliez aujourd'hui en Hollywood ceux qui casier judiciaire ya ba congolais et baby congolais nini a okende ko jouer kuna poso OK na Ghana ba go yepso keba, ce sont des congolais. So que place moko boy ba yepso keba, ce sont des congolais. La mauvaise foi ici bozo ki nango ti wapi. Quand tu es au Zoka Gomez, c'est la première fois. Moi, je ne savais même pas que Gomez peut abandonner ça la paix dans la émission. À lobby que era yaka na Simba, batia yé na rôle principal à jouer na maman Sila Bissau parce qu'Azali Bekam, talaka ko jouer na Bekam pembe ni neso jouer, ataka photo a pamba bakangi batunyon so ba retirer. Attention pour ba kotala. Est-ce que Ezali ko sutukela ou bien à lobby ka odong ezaki vérité? Batu ba komisa batu ba fanatique révolté. Est-ce que vous savez que signifie que la fan na mutu? Solo na vai na kiti na bi. Ba œuvre ya Pechanga, o Pechanga za na inventé te. Pour fana comme na niveau ya ko inventer les stars na succès to lokumu. Mais o e monani na misu ke Pechanga ndaleki. Ou comme ça ngamba mon fan na Pechanga? Non. Non. Qu'est-ce qu'on appelle fanatique? Et qu'est-ce qu'on appelle fanatique révolté? Est-ce que boyebi muntu o aza fanatique a muntu ba critère o esenga ke muntu pour naza la fanatique? Fanatique a muntu. De un, bangona si la bazaki lokola ba collègue de travail na groupe Simba. Akuti si la aîné, ancienne. Akuti ye na succès na e et puis akuti ye na makambo nde tolobaka ya kiazana mutasika mais ba pesi opportunité à un rôle principal pembeni asila. Donc c'est-à-dire Messi aza Cristiano Azali Mbappé aza mais joueur moi boy ayeka dans le néant à l'équipe bino nyonso a commis principal bozo yebate makambo bozo sala. Donc bozo yebate makambo bozo. Siko ngala tuni na yo Jérémy yebisanga film ni no joueur rôle principal. Ba répondre directement kaka et puis yemo bamona zoba hein. Mais franchement vous êtes des bodés, des sottes qu'un bodé. Yes, because basengaki. Because basengaki Gomez a prouvé a marqué époque na ye na nini na groupe Simba. Bango moko pe bakie ko lukela biso. Shut up. Nice cute. Is a shut up. Shut up. Is a shut up. Yes, shut up. T'as dit. Bango ba audio ah la oki j'ai mazolo ba. Yo Gomez ozamwa na Simba to sala dani na Simba markani na époque na o. A ma grande surprise kaka bango moko ba shut up. Ba yeli biso sous vidéo que Ye Gomez a joué un rôle principal. Rôle principal. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire un rôle principal dans un film? Yasmine, yo pour jouer, a tu l'as ta capture. Pour bien mon bobi misara ba vidéo, bi misara ba vidéo na yo nengo jouer un rôle principal. Déjà mon tout a dit pour batchayo na rôle principal. Et puis dans groupe Simba, c'est que au convaincre Papa Lombe. Au convaincre. En tout cas, convaincre bele bazana bazana rôle principal te. Bazaka ozala ba chance ba rôle principal batu ba yebana ba Pechanga rôle principal. Et puis batu jouer pembe nina sila. Mais yondo zaki rôle principal. Donc yondo mutozaki en tête ya rôle wana. Ça c'est la honte. Mais yesiko donc aza connex na yo. Yesiko ba coller ye et pas na yo. C'est la honte. Vous voyez comment na kati ya humilité au bozolo kwa kokotisa mwana mwasi. Et puis baba zo baba lo ba tala pona bango donc bango babimisa biloko moko baotala teke batama ye lepe baotala video wana na angle mususu papa nini shut up ekangio batu mususu baotala ngo na deux sens bango tellement bamayele muke so babimisa eloko batala aka na sens moko ya mabe kaka baotala aka ke babimisa fanatique révolté. Et puis nakati ya malobana place moko alobi que je suis fan ezate mais alobi lorsque je suis venu nakati ya groupe. Et puis, bazo sali savait ba émission. Est-ce que Jérémy na époque wana akobi c'est la biso émission moko à sala. Jérémy lukela biso émission Yasmine lukela biso émission sala na époque wana ya kala tango ya kozaka na matama libumute ya kana ngotutala. Et puis vous voyez comment est-ce que bozo humilier maman Sila. Bozo mité à mabe. Quelle humiliation. Les abakou balinga ka maman Sila te bazo sunga maman Sila te a évolué. C'est ce que moi je vous dis yaya.
tozalaka mitema mabe te epai ya bandeko na biso me mama sila tokozala motema mabe te epai na ye système oyo bino bozokoantame oyo ndeko ezokobimisa mama sila mabe tala ndenge boke kobimisela biso video ya Gomez. Donc ce qui veut dire que Gomez a bana ko rêver grand depuis kala. Donc Gomez c'est que apesa na Simba parce que ça la rôle principal. Voilà. Donc poser ba réponse. Donc close donc boya lisusu te sujet opo na siko. Gomez aze lo côté na Simba te aze loko donc pour na sujet oyo en tout cas tokangi awa approuva que aya place mama Silaza. Mama Belviaza, Mama Ursula Za, Mama Milo Baza, Mama Moseka Baza, Papa Wana Minene Baza. Et puis Azur rôle principal. Vous voyez comment Bozo la sa grandeur y a moi na moisio. Certaines personnes nous disent que c'est que Bozu Mbongo. Je pense pas que Gomez Azana Mbongo na ye, na marque na ye. Mais je pense pas que ceux qui n'a lobby a foutanga salaire à ko foutanga. Je ne pense pas. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour détruire Moutoumoko, non. C'est une façon Yakoyeb Sabino que non. Bozo kene na mabe. Nzela o bozo ko kene wana ezali mabe. Non, tu penses que ndenge na zabu na palais sonaki $100 de ezalate. Non, Sarah, pourquoi nous devons côté ka kibo mutu na biso to luka moyen to teka bo mutu na biso to bima propre poto bebisa réputation ya mama Sila. Pour quelles raisons? Batu bazo ko bebi sa réputation mama Sila na lobaka ngo pe na bandela. Ce sont les abakouk bango moko. Montre cher bo ti bo pesa nga $100. Puis là nous a montré où ils a combien. C'est en tout cas c'est déplorable mais. Donc boya na bino lisusu te jusque là na marquoir. Bato anzala moi sans wana moni bato bafuta bandaka ba $50 na ba limité côté dinda wana ba 20 moi ba 30 ba la moi pikok na ba oninga za wana so amoni dia ba cheli moi 100 finga peshanga atalika na luka ka $30 likolo na seni na futinda bonga na kokisa bonga so ba pesinga 100 loyer na kokisa omkomi. Mais na marco artistique pour vous dire vrai Gomez azo mené a gagné. Ursil kutu bochaka ete. Ursil Nzambe. Ursil bolongola e mais na marquoir. Ezakaka oh yo ka ti to comparer Ursil na Sila écart za makaka papa. Te yeto longola e mais na marquoir. Na Sila to comparer Gomez. Na marquoir. C'est-à-dire il faut le ba bien to comparer Gomez na Sila. Ouais parce que sur le plan professionnel Gomez na marquoir azo marqué parce que jusque là aucune personne. Adinde ezabo Gomez azo gagné to comparer Gomez na Sila. Gomez azo gagné pour nini? Soki Sila a joué ba rôle principal na kati ya Simba na groupe Simba Gomez pe asa nini? A joué pe rôle principal. Bazara égalité. Il y a plus match. Yoka baza égalité puis ba jouer bango nyonso tuka ndenge mo mutazana rôle exceptionnel azate. D'ailleurs kutu ba rôle na mono je ba to oyeba ba rôle ya Sila te na on peut sabino ba rôle. Maintenant si ça n'a qu'on comparer. Alors ndé baza déjà l'égalité wana. Siko place wapi et comme eli bango ke moko fa le kamuninga international. Gomez a tiki si la musika si la okoma pembeni ya Gomez te. Travail si la travaille à makasi aza local. Gomez a travaillé à makasi te mas international. Différence en wana. Et puis na ebise bango ba elanga ba rôle à Sila. Bazo e baté. Est-ce que ba ebi ke Sila za un rôle à malonga sala te? Hein? Tota la ka lokwa ndako ezo. Sila nenga za wana chaika motema mabe. Azamakasi côté ko za motema mabe. Azamakasi soko che motema mabe au sepitsao. Azaka infidèle. Yoka ba rola moto. Infidélité. Tiel. De l'eau. T'as dit barol ba ebi barol te batu nanga ngana ese bango so babika ngasa ngana décrit si la na ba capacité aso pe c'est ba capacité oui so ba tiel alata ba talent t'as dit okukate mutakukana na zate asala ngo bien on dirait mutasala ngo na bomoto no ba che azape songi si la za songi na rôle ki songi sila okukate do baro boyeba kite na lakisi bino azaka motema mabe songi na infidèle na chède 4 rôles wana yango si le simbaka en dehors wana lorsqu'elle est sur la scène yango na ba rôle na ye très bien en dehors wana elo monsieur zate
comme tout ngape na ko salango na ko za monter mabe na ko koma gentil na ko koma sungi na ko mata talent na ko mina nga pechel na kacha rôle donc il y a rien de spécial. Très bien. Barol na ye tout le monde peut le faire. Ko ganga eza ko yeba ko jouer te. Ko yeba ko jouer eza ba émotion, le sentiment, ba sentiment aux autres transmettre ba émotion oyo zo sala. Très bien. Mais ce n'est pas crié. Donc pour l'instant wana yaya Gomez alekisi la. Pechanga te parce que pechanga za Jésus. À traverser ma frontière. T'as dit. Balingi ba vidéo te. Nakoya. Tunanga nakoya. Akoya. Elle va revenir. Loka bango ba komi o fan révolté. Ya nani kuteza ya lokuta. O ba Gomez ya lokuta. Bon mona mda vrai fan révolté. Ya pechanga sila. Voilà, bande konangai tozo continuer boyina émission. C'est une façon aussi de vous dire Yaya tozo ko sala ba analyse oyo na mo ba débat o tozala nango na mama Sarah awa. C'est justement pour vous montrer ba vraie valeur na bino, le respect na bino. Il faut ezalaka honorer imposable et pas batu nyonso. En cherchant ya koluka ko saluer batu na utaki koloba. Ta la place tozo ko koma. Ta la place bozo ko koma. Et puis na yoki hier, on m'a envoyé des émissions. Il y a un Konanga, Maman International que je cite, en tout cas, ni de près ni de loin, qui parle à mal na Oazali numéro 1, il y a groupe Simba, qui est notre papa Elombe. Azolo belaye mabe makasi na ba live na ye ba mida ba lo ba mabe makasi ba ese ba lo ba mabe makasi ya papa wana qui est censé avant ya bon le respect c'est pour nous tous mais avant d'honorer Batunion sur le groupe Simba on doit d'abord commencer par honorer ses papas nani mwana Simba nini oyo abimi déjà awa pona koloba ke non NON Batuana bazana droit ya koloba kamabe et pas papa na bisoté mais Batuana ce sont les abakou les gens que vous encouragez les gens qui obino bo travailler ka pona ko zula bango matière pona opesa bango le respect s'il vous plaît. Le respect, s'il vous plaît, bande konanga. Même ba zoko sala ba émission awa bande konanga. Place respect na yo suki eza place yanga e bandi. Place yanga e zo suka ya yo e bandi. La vie c'est comme ça. Est-ce que nous pouvons pas faire des analyses comme ça du début jusqu'à la fin, ça pour autant qu'au finga ba vie privée à Batu. Koko tana ba vie privée à Batu. Aujourd'hui, quelle est cette personne oyo na bato bazoko finga bato awa o bazoko finga papé lombe ako memela biso preuve moko ya papé lombe na bato bazoko accuser wana nani azate mais bana Simba au lieu boya côté lemela Gomez oyo amankaki yaya na ye respect parce que carrière na ye balingaki ba saboter yango il est temps botelema contre bato oyo obino boyebi ke ce sont les abakou botelemela bango pour que et s'arrêter. Voilà, c'est ça mes frères. Nous de papa, venir ici avec la vie privée à Batou, en tout cas, ils en a plasté. Ils en a plasté. Vous défendez maman si là oui. Mais totuna kibino, awa. Bozo défendre maman si là, bozo défendre nandengeni. Boya ko prouver biso awa. Mais bon mais la biso ba insulte te. Pourquoi toza kaka na ba sujet moko trop terre à terre, trop bête, ezanga tina. Bozali ba mama bana ba papa bana ba o bazoko Simba o na ba personnalité ezape ba papa bana na ba mama bana oyo Gomez asali a manqué yaya na ye de respect ezala leçon pour na ba yaya na ba leki misusu vous devez tirer quelque chose na ba biloko oyo parce que s'il faut faire comme ça la bras de fer na Gomez siko eza impossible même ata ye moko bras de fer à Koloba, non kota na nga na kati ya makambu oyo te parce que zali impossible, c'est nuit et jour. Maintenant beaucoup mi koluka ko sepelisande mutema peut-être ya mama sila. Mais vous oubliez que elle bozo luka ko sepelisa mutema ya mama sila wana. Bozo ko bimisa makambu oyo ekoki ko nuire na ye moko. Ekoki ko nuire na ye moko, ekoki ko nuire na avenir na ye na musala na ye. Le vie privée bande konanga to kota kate yaya. Nazo mona bande komisusu o bazoko sala ba émission awa na Kinshasa. Eza na ba frère na biso mususu, ba sœur na biso mususu, excusez-moi.
bazali ba fruit ya ba malédiction, ba fruit ya ba viol, ba fruit ya depuis que botama na ye azala PD. Voyez-vous un peu, depuis sa naissance azala PD, depuis Ayana Mukili, Azala Ndumba, depuis Vinaye Zali désordre. Mais ce sont des personnes Oyo Bakoleka pour en tête pour commencer à insulter les gens pour régler ba compte avec deux personnes. Ce n'est pas bien, mes frères et sœurs. Tozo Sunga, Misala Yaba Mama Oyote. Moi, quand je viens comme ça, Nazalaka, na moi français, Nanga Yamukiwana, na ba faute wana, ya orthographe, Yamukiwana. Je viens avec pour défendre le travail de Belvi Kondi. C'est qu'elle est en train de faire. Poutine, il y a écriture. Ce qui au lobby, au tout la question de quoi Belvi est capable, de quoi Bako Bengaye Poutine. Ngamoro n'a que besoin de manuscrit. Bah, ils ont saisi manuscrit oya commis na maboko na yesiko na bandota lisabino moko. Pour vous dire que Azali capable, Awa Komaka, Awa Salakaboui, c'est pas important. Restons sur le plan professionnel. Et ça, là, il y a bien. Et puis là, monsieur, t'as dit, Namoni Batebele ba Ofinga Gomez style. Non, maloba malobate mais côté olingo kine non côté ozolingo kine kuna ndeza mabetika na tala trophée mais na lingité côté ozolingo kine Sara na lingité en tout cas totikala awa Gomez bache matamo moni matama Gomez mais c'est sa santé, c'est sa vie. Yango nazoloba te neti bazo finga Gomez ta munene tala taille batu wana kana na ba commentaire est-ce que bana taille tolongo wana bato bazo finga batu na be mission mamu penza na taille tolongo wana tozui sila top modèle sila na taille a top tenata normal sila pina na taille a top modèle. Sarah, moi je vais pas habiter cette non on ngala faire voir batu nini Congolais a comme un niveau qui zoba tina niveau net na vanda pno mona moi si muninga na moi si otale pinda boyebi ke moi so ndaza boye nzoto ne ana banduta mais afinga mutu taye kuna banduta et puis ataka choko makasi et ça là omoni le misisa boye so tali boye la couleur verte mais oyebi bato baloba ke basa bilongi mabe bala bafinga basa bilongi kitoko eza solo ouais eza solo donc azu na mabene tout alatisio skotambo yo moko na conscience na batu wana ba commentaire boza place na benga bango ben sensé zanini yo moko na ndako benani ngoza no vandi otala sara to lo finga batu banduta mais ozo apuyenga entre tayo po na nduta na fingi na yoti na yo na bino nyonso na moya lelo yo ya na mwasi mota zangi nduta na bana mikeba obima nduta na bana mibali nduta na mabele na mipendela ba makolo nga bimango na makolo ana ajni ba 14 ans te ezaka na ezaka santé munene ezaka na ndenge ya mutu musu ezaka ya produit te musu ya kobota mozo mona mwasi moko avandi azofinga mutu banduta ye moko azanango mama botiye azanango bana na ye bandeko na ye bazana nduta me ozomona communauté zo sepela banduta mutu bafingi mutu banduta oni ngaso bafinga bata minene na lingate ponga mona munene na osepela te na vanda place ba ofinga muta munene mais wana nduta ba ofinga mutu ana nduta oseka et puis aussi yo mo za taité ma ba ofinga mutu ana taité zo sepela et puis aussi Sarah il faut compléter quelque chose la majorité ya bandeko na biso basi ceux qui sont ba mal pour lui wana et belé ceux qui niovi ya mai atie base atie fondation donc ceux qui a continué na écolo ya niovité a leka na télévision te akoleka na télévision te occasion oyo ya komona ke Saranda zabu moko aleki ninga zabongo naturel atie ni crayon ni nité ebele soki otie caméra boko bana ko bunda ti na suka zela ya cha maquillage zela na cha maquillage azo papier mouchoir cha kabo bazawana bilonge sala misisa bazawana bilonge comme rouge ta ba place comme rouge nyonso rouge nyonso rouge tala na pesi bino ka 2 ans torobosa na bilonge ba robetela bilonge ka kaki très bien mes frères et sœurs azaleki oui azaleki place bolinga bokoti se wana obikelo na sepeli
Et Gomez a eu succès. Et a eu succès et puis misala na auto yeba ki lobité le loto comment yeba ngo que na évité ka sala émission na évité ka sala azala artiste principal donc ba cook beaucoup mi ko informer te ki mutema mabe na bango ndesiko ezobimisa bango na boye et puis je vous avais dit quoi dernièrement? Je vous avais dit quoi, mes frères et sœurs? Maman Sila a des valeurs. Il faut qu'on sauve yango. Il faut qu'on défendre yango. Mais bino bozo koya ko défendre ba vraie valeur ya Maman Sila te. Bozo kita Maman Sila. Vous devez le savoir. Ba nyonso ozo finga Gomez. Ozo finga Maman Ursule Pechanga. Na temps oyo. Attendez-vous que bako s'attaquer na binoté et pas bateau bazo kolobela Maman Sila na Maman Gomez. Bako s'attaquer directement et pas Maman Sila. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Alors, vous devez accompagner Maman Sila à travers son travail, à travers Makambo Nyonso Ye Azoko Sala et non à travers les insultes. Moi, j'ai l'impression que les gens bazouaka luxe. Les gens bazouaka luxe. Il y a qu'on très à l'aise lorsque Azan a argumenté, lorsque Azan est loko yakoya koloba na télévision té, mais lorsque cette dernière est en train d'insulter. Azo Laksabato, combien elle est mal éduquée, elle est mal élevée. Bande konanga. Ba vidéo nyo soto salaka oyo etikala. Bozo inabiso parce que tozo loba vérité. Bo s'attendre était que lobby tadingala pa alekiawa na bando clasher sur une personne. Je ne ferai pas 10 jours non kufa. Parce que j'ai des vraies valeurs au faux na défendre. Na munoko nanga na tanga ba kombo ba maman moko boy ba papa mo boy. Oyo nazalaka naba devoir et belé donc et pas nabango. Et puis j'ai fait la promotion, il y a Belvi Kondi. J'ai fait la promotion, il y a Sula Bissal, il y a Ursule Pechanga. J'ai fait la promotion, il y a Dinana. J'ai fait la promotion, il y a Bobo. J'ai fait la promotion, il y a ba comédien Moussous. Mais pourquoi na koya ofanda pour na bando finga maman moko boy papa moko boy pour na défendre comme moko. Non. To la Sabino à quel niveau pour prouver la limite nabino même sur le plan intellectuel. Il n'y a aucune personne oyo azo défendre Maman Sila aye pena afandi boina kiti na ye abanyo do ba makambo eza na nzela. Non, à part dans les insultes yo kinoko kundolo la biso makambo leka. Résultat, Gomez azo mené na marquoir. Ce qui est Coupe du monde ozo. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'était un réel plaisir pour moi de recevoir Maman Sarah Tola. Est-ce que tu fingi mutu awa, tu fingi mutute, tu lese mutute, mais nous sommes remplis des imperfections. Bisiko pe bomoni ete mabe lobami, monoko etengami. Veuillez nous excuser parce que tu ali ba parfaite. Yango nazaki na besoin de succès. Maman Sarah, tu as un dernier mot pour toi kabona? Ba preuve kaka. Ba preuve kaka ya makamu nyonso. Ya nyonso. Ba preuve to senga bango ba preuve banda to bando senga ba preuve. Na moni kombo ina ba longoli na monoko. Elongwe. Canal Plus P. Elongwe. Pour Canal Plus pour votre information. Canal Plus prend en charge. Canal Plus prend en charge neti décor. Maman Kalunga. Nani ndekonanga mosusu. O bazo sala so Coco. C'est Canal Plus qui est en train de promouvoir ça. Voilà. Et c'est-à-dire, vous voyez que le publicité, eux, ils en charge, il y a Canal Plus. Donc, Elingi Kolobake, Maman Sila soit côté dans Canal Plus, c'est une grâce. Avantage pour le Congo, pour les acteurs nabiso. Mais ils nzembote parce que à cause de la mutu ya liboso te. Preuve. Maman Belvi Aleka, Maman Ursule Pechanga. Bientôt awa. Un nouveau film Ezobima na Canal Plus et puis Maboke télévision na yo talanga nanda kuna yo talango wap na Canal Plus antenne A yo otalango wap comment les Congolais bako koué ti na niveau pena bo utiti likolo bo koué na se bo mo benga Maman Sila Maman Canal Plus mais na ba publication na bango de page magazine kudu oka moko o babenga ngo banani page magazine o nani ya vient na biso quelle boule magazine ele ka kuna
bandeko tadi ebongo ngai nde naza boye soki na bino akota en partenariat to mosusu na chaîne moko oyo elekanaka na PES TV to elekanaka na Canal Plus oyo baza na câble ya Canal Plus tokoleka biso nyonso ba Canal Plus Maman Canal Plus non permettre à nos artistes il aussi eleki ba rêver grand au moni lelo baninga Gomez na maman Ursule bazo rêver Netflix. Oui. Bazo ko rêver Netflix. Donc c'est-à-dire chez nous en Afrique. Il faut comprendre que tous appels les car à bas penser. Ouais, c'est ça. C'est ça aussi. Ana inongo azo rêver qui chasse. C'est ça. Parce que yo tom so zo rêver États-Unis donc on a pas penser pendant les amis au bal en tout cas c'est ça. C'est normal. Bozo rabaisser maman Sila. Alors maman Sila a benga. Donc niveau si les a Canal Plus donc ceux qui à comprendre le niveau bazo ko rabaisser a benga na bato nyonso. Akoyeb sa bango ke na ligne soute na kombo nanga. Vele chou. Le ko le kalelo. Merci.